yawe seko na seko santu 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 yawe seko na seko santu 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 yawe nzambe tata oya zaro seko na seko Kristu mokonzi komone kumesa mesantu lama tozongi sima tonde maike na mboka no mokonzi ndengo bateri biso na kata Jemidor e banderi kino suka tata yobeki mokolo malero mwana na yo akoya ete tata po ete abiko la nyonso oyo mokile lobaka oyo ekanisaka na bosembo ete bosembo kosikola na yango te oyo ezalaki premier partie to ete deuxième partie kozala na banyonso bakotala eloko oyo oyo bakotutama mitema kolalimbisa totiki nyonso maboko na yo tokabi Jemidor na maboko na yo emission mpe na maboko na yo kozonga na biso mpe na maboko na yo oyo ekoya mpe na maboko na yo nyonso mpo na lokumu na yo na komona mokoto mondele bongo Sheleka Jemidor TV, ce n'est qu'un début. Ce n'est qu'un début. Balobi eloko nyonso ezalaka source te. Na kimongo balobi, eloko ezalaka source te. Obi na kimongo balobi. Soko yebi loba place ozali, mais soko yebi telefone yebi Isabita sendaka nyango nkanga. Jemidor TV, Sheleka. Bana kini, bana monde entier. Partout, nebe internet kota tana sambeto, atana samai. Jemidor TV et memeli bino biloko ya sika o bino bo sepelaka ya bino mama lomboto ndonda bitekute kumwasa kana problème ya moto te amemeli bino émission loboko ekeseni okoyoka mama lomboto alambeli yo pondo ya limbondo bachambembe abenga yango lifolo toto mabina ya bojoba te bana kini Landi 4 na Jemidor TV to yesu su liboso na bino ndenge kaka ezalaka kopesa bino basango naza sur mukola lelo vraiment boko sepela lisusu ya makasi na batante o bozalaki nango oyo bosengaki vraiment pe bomene kolela mingi koma makambo bino bozoyoka batu bazoloba me yo oyebi bien Jemidor TV mutu wana bozalaka na ye mais comment ozwaka courage ya kobengisa ete na studio na yango eza vraiment malamu mingi nzamba asungi biso asali biso grâce lelo tozana ye kati na studio aye pena to solo na ye aboyoka ye na ba question obino bopoza kinga na tunaki ye déjà mais ekoza malamu ye moko aloba na bino yango na yango avant to kende pena na vif ya émission na biso na mukola lelo na koleka kopesa bandeko nyonso oyo baza abonné kati na Jemidor TV bambote ebele pe yo ndeko ozana nu abonné te kati na Jemidor TV toko sengo vraiment na kimia nyonso tu na bolamu nyonso tu ndeko luka pe osabone kati na Jemidor TV oyo ba pe ko bénéficier o ezali ba makambo o elekaka kati na Jemidor TV donc voilà na yango toko na lomba ko pesa ba sponsor na biso mbote tozomona mama Myriam en tout cas salon de coiffure Myriam 4 na shot fo ba mbote belé to bosani pete to kelo na lomba mususu ko pesa lisusu dani maneka ba mbote ebele oyo bino boluka ko lia malamu boyebike et pas Dani Maneka kolia ezanga kate na yango topesi bango bambote en tout cas Mamiston Malewa musala malamu na yango na mukola lelo ndenge ka to na émission na biso oyo bino mo bolingaka o boyebi émission na bino ya grandeur to yami mopaya penza oyo abengami pena mbiaka ya kosakana te oyo yelelo pena kati na émission oyo poto solola na ye na ba demande na bino na yango tokokena lombangu caméra kosunga biso po tozoye vraiment. Bonjour évangéliste Matumona. Bonjour Jemidor. Mikole belé vraiment tokoyana na kotuna boni santé. Santé malade mais avant tout bande na bondera. Merci beaucoup. Zambe tata comme ça me sent vraiment. Kumbo les. Pas me santé mon ebi moli mon ambido zangu yeti. Pima kimi kama komone. Kombo na tuna kubele na nguya. Tata na kubele na bo continuer siko. Bele na komone. Bele na kutu. Bele makimi kamara komna yusu. Nzambe tata mozu nango tsoko mo ko mutsa mesandurama. Tozong simatone mayike na bokora mo konsi ndengo bateri bitu tata. Ko bana tongo kino tango mo konsi. Obe mo kormo lelo tata mwana yo. Akosala emission nzambe tata na mwana no Jemidor. Ko lotika nyoso tokolo ba ita pona lokumu na yo. Oyo asata na tobuki au nom de Jésus. Nyonso pona lokumu na yo. Engebre na mokalo no tata na kombo na kolo yetu makia. Amen. Amen. Merci en tout cas évangéliste Matumuna nako ya vraiment kat na Jemidor TV to yambio penza na esengonyo surtout to kende vraiment nako tuna ba pandémie ndenge zoleka e matili susu yo ozozwango nde na ndako bino nyonso surtout en tout cas santé eza malamu. Ouais santé za bien surtout santé za bien. Bande bandi ti
donc sous côté mendeng so que tout ça toujours bien bonne santé. Merci beaucoup. Donc biso ko bengi so vraiment lelo mukola lelo parce que tous na ba problème belé o ezo tungisa biso mais nga avana kota pena kati na ba problème wana eloko na ko lingana no osala nanu moi parcours o eza ya vie na yo vraiment donc on uta wapi o bimela wapi o botama vraiment wapi. Ouais, merci Chemidor. Bon, il y a des choses à nous yebi et par la botama bon. On a ça moi na botama na Kinshasa. Donc dans ndenge to benga pena ba di kando bana kini ba kinwa. D'accord. Donc on a botama na kin. Na za mona ngiringiri. Na botama na Mokoto numéro 14 na commune ya Ngiringiri. D'accord. Na botama na hôpital congolais. Olo ba bengi mama yemu. Na za mona on a botama na famille à 13 personnes. Donc tatranga taki polygamité. Na botama pena mona kata libala. Donc mwana kufi tatana nga kufi na libala, mama na kufi na libala. D'accord. Toko mwana divorce, mwana boye non. Donc na botama pena ndengona na gida ba grand frère, on est né 7 garçons, 6 filles. Donc au total na kata na libo transoko lelo na koka toko mata 300. Ataba 350. Donc bana ya bana. Donc to se belé penza. Na kule na Ngiringiri, donc pa inga na botami na nous on explique yango wana. Otangi ba kelasi na yo wapi vraiment? Ouais, na tangi na simple 10, nga mona simple 10 na Ngiringiri. Nesta la seo na nga belo ya, nesta imeneta nga na karanke na matonge. Na kola matonge. Na tangi kuna na sala 4 pédagogues. Pour na ba klenga na zo diplômé. Ne ko so papier a on a poto. Pour na ko tanga so da poto yo yebi. Na sala horlogerie, on a tout certificat na nga. Ngolo nga na tangeli déjà, donc na tangi ana poto munde mta tangi singa. Mais na kin on sait 4 pédagogues. Les négos 4 ans concernant qui n'a makila déjà ya folklore quoi. Yango ita gina nso tonanga. Donc itango na koti na musala ya folklore ya na moninga aboyaki. Ngabinanga non. Pona ki mutra ko beta bambonda. Omoti batanga. Aloko ne bebe ngomona babenga ya papia kana yebo bamona bakumu kabila pe bambongo. Donc ide loko mugi gina ngadisa. Ngana beti buba abakabira mbongo ngambo na moninga opetinga 6. Mona kera beti mbonda ngana suki pe mbongo nanga. Le on a zokola pe la classe ne on tigranga non à Monique bon il faut attendre ngana que le sala suki na salon na Kitambo na so de coiffure pas grand frère nanga le kufa que tonan report après maman le ngana Kingombi 516 la première maternité. D'accord. Tant on a kikuna tant on a ça suki c'était na 81 boy pour dire ba 79 frère maman ba 78 vous en prenez. Donc déjà biso abatule plutôt to le rappel maman tonge to ça ba coopération na biso na bambula wana mais après na Kitambo ba yali ba ibinga ba ibinga ba nchiku ba ibinga ba bileko ba ibinga ba sabumvwama ba ditutala ba to ibinga presque na Kitambo po na ko participer na milieu wana alors na mwana kimbonda na o se plan mbonda mingi ko na iloko na makila soko de ezo beto mona ki na komi tu peux de beta tu ga rumba la ke mbona Afrika ka na katiti mais na ibagi da songo ale 20 jours ba benga yo masanga mo akufina balabala tuna Mokoto midema kufina pranga mo na Ngiringiri na kitaki na Ngiringiri to yege be mango lo wana beta mbonda pe ba peta mbonda beta to ba animation so na petit fait na ngamo bo papa so frère c'était nga pa na uti na moni rythme moko boy alors na betu fona sa rythme na awa mais et pas na biso place exacte tout change panabino na sima vieux pandimaki so on prend na ida peta ida petit na ngai ça va tout ça mambo na kebenge ba mata wa kana kimbangu questionnaire report ak pe roi cotis to kana balindora bango jima batebele to talaka bo to kana mo kirke ba mata Mokoto to kanga na bango ba mata ko ba die mokobe ba budgets ba ne to taka ba cds ba sedona na ngopela te mais le cas na gina ba bato be ki arango un temps c'est bon allez to bandi ko sala moi non il faut na tonga na moi muke donc elena utaki matanga ona ndio si mata ona isinga kifuna za mutaobe trambunda. Oui, d'accord. Sikoyo maître moko auta kufa ki na Ngiringiri maître mongol. Maître mongol na bola faculté sine verso. Siko tuzana vina bitu na Ngiringiri vie walo. Aka grand animateur date ya bogara misu chinois. Sikoyo tokei kuna na petogi na zu petit mogi. Lelo abeta na babale batu ba ibinsingi. Na zu petit ona ba obeta mbudina se na Pauline petana ba gina se
ya nani akufa ki pela mai peta peta beta na ngabi loka to kadi fi wala photo sala tu so na fi na ngana tof tu so na vient de mit bandi pe ba répétition répétition pa premier concert peut na makanta de bébé ya comme ça de zone akufa ki mo na pardon to kende moi malembe fuma batu ba comprendre bien poeza parcours oyayo le temps yo bandi penza makamwana okati mbala mo bakelasi ouais quand tu chique d'être mi katra ki déjà donc là ngale na kata ki ngo na kata pédagogue na kota ki sentiment ya mbongo ouais donc tant okomi kozwa ba mbongo so beti batu ba futi mbongo et même qui on a plaisir donc dès quand on est tout le monde a net ka be minute de be a mettre tonton a mettre tonton chukana kimbango premier de ingana sala 5 mettre tonton bana kimbango tu ba yebi bana kimbango yo lo po mettre tonton mutayaka ba petit mangubo ba yaki ba tuweki ko ba concurrence ko ba titi kalu ba yebi tu comprends donc premier na sala kata ba lesa ngambongo tu na kote kelinga mbongo wana tu comme tu boluka papi allez na moni ke ngapela ko mambunda nga moko bo na tu mambunda nga muke o wa so na benga pela tu mambunda na ke so na betika baba lesinga balar benda ko bena to na pale ki balar allez lo tu que peut nga linga mbongo tu ko yale na ko tu basolon tu ko kontra ba mata tusu o ba be tu ko ta ba komboati ils ont pris ba biso ko ba vina ba mbongo pa na ba poto ils ont pris mais ba parents ba ndai ko lobanini parce que yo pena mwana bango o bazo compter pe ba kelasi kene mulai mais o décider ka yo moko kata kelasi olanda mosolo oui mais nga père na tika na 12 ans père na ko fa 1974 atika na 11 ans et 13 ans père na tika kinga alors ba grand frère na ngi dina cheki bango pour na ki maele ba mo père ke na ki maele onga mo mo na obeta mboda grand nga mo grand nga abata makana sima to tala mauna to tala nga na ibate dina za ko yipsinga bi yo beta kambonda boy lokola yo lingi mbodo ni kasite o mona tu na salon so ça na salon ko permettre beta mbonda mais oyeba eloko moko ta pona mona classe simbate ndengo to beta wana po grana nga yo kubele na beta mbonda na vandi pa balero ba wanga ta o tuli boma ba makema ke buloka ndengwana grana tarabi mais o zero comme tous pona ngasa to na beta mbonda na ko yimba deux fois te so on prend alors grana nga le na monde ngwana ngomani ke no ameminga na salon vient nga vie camblo que non repose à paix passer au donga na ndi pa na grana passer donc de la tu yana ngona na kedi na kitambo pas tu na kedi ko sala na salon mais ne ko ko suba mbondo de yo pas tu ko pena e lo ko tu ko ye pena ke na sala groupe ya ngale na tu na ngiringene mama sana na gagner pe vie walo na matanga mettre ngol na makana bo la fa ba to na zolo ba o ba sie ba yebi ba mettre alpha ba mettre bere ba yebi ba bola ba tebere ba yebi ke ni na osala bana ngiringiri ba yebi pona ba mwana tu ngiringiri do mwana ngiringiri kimbangu kasavubu yolo ba yebinga bandal d'accord donc c'est ça mais si ko kende vraiment comme on a ba boti ba za ke colonie bon nga na ta de côté mère nanga angolaise d'accord congolaise oui père nanga pedali angolais congolais donc côté ya Angola nazali makela dozombo mena sakandika d'accord côté ya Congo naza mombeko biso ba fille ba dilu ba nali biso tu côté wana ndo bambeko pena côté wana biso za bambeko donc to landa pena parce que to lingi loko les histoire na yo batu ba comprendre pena ba bien batu ba za suna doute te ba o balobaka yo za muluba yo za boeloba penza solo na muluba donc za pena angolais congolais donc naza pena mosikisaka ndika na Angola nazali mombeko na Congo donc nani azalaki mombeko na donc mombeko pena était que c'était mon père papa azaki mombeko ma mère pena azaki pena kotangola azaki pena angolaise donc père pas azaki pena ke po tu ko bamboka ngo kangana ka ki azaki mo muke kuna angolais po bamboka lokolo bakisimani bakitsa bamboka na bitu ngwana donc ba père ba mélange ka angolais congolais donc prendre tout ça non total sabandeko parce que omoni lokuta eza mingi batu mingi bazwa na lokuta na vie na yo vraiment la vérité parce que na Gemidor TV toninga batu ba comprendre batu ba pesa ba porter na yo ya makambo ebele o eza ke ya vie na yo alors que yo moko za vivant lelo lokwa yo za vivant pesa kombo alimbonda za petit nanga alimbonda za aza petit na ngai onga na lakisa mbonda wa sana saiko bona lakisa mbonda te ba peto ba kolanda biso ozo bale wanga za limbonda te
Alimbonda c'est mon petit. Maintenant tu vois comment on la télévision Alimbonda Aibinengate. Vous comprenez? Pour Aibinengate, à tout baka pokaka, bateau va pesa basanga, bateau ne va pesa kamabi. Ah d'accord. Mais comment mati lelo yo lelo ba bengo évangéliste banda ki ndenge nini? Parce que tozo kende pas parce que émission lelo ba tu vas comprendre ça na ba étape hein. To bandi lelo mais eza to ko kenango vraiment pour esuka kaka lelo te. Parce que ça sou na témoignage makasi o bandeko ti lelo bazelaka. Malgré tout, on a bangolo le cas partout loba, mais lelo na Gemidor TVP tozelaka vraiment yango. Mais to kenena nous vraiment to moni lelo évangéliste matumona. Alors to moni bambunda yomoko lobi babaki évangéliste matumona ndoki munene, évangéliste matumona simba bakisi, évangéliste matumona aboma kutu mondeko moko boy. Donc baloba makambo ebele tout autour oyo yango to bengisi lelo yomoko bandeko bazolanda biso oyebisa bango vraiment na motema no ba vérité o esengeli vraiment kati na bomo ino kati na vina. Mais oui, ndenge zalande na ipsi que moi je suis ngiri donc na mona ndenge mabeti na utira mbokate. Trois côté on je suis bien grand ngiri ndenge dali. Alors ngai na kula comme nous na ngana 1973. Voilà. Donc na 73 nga dali mona catholique. Alors tanga na kula ki na 73 mbala mon grand frère na nga vie pe marza. Amemi nga l'église abima na 73. Tango na no apôtre Bolia azana no prophète. Na kati ya église. Na manda Thomas manda ta okende na mabele masantu na tembera. On a na 1973. Donc yo ke déjà bi. Na ke bi na 1973. Na to pe molimo na premier jour na koma pe na tutu kanga na yebate. Bagina betinga yutu molimo papa ba yuko zinga yo ba yebisi bagina kake o ata musala nzambi. Ata musakoli monene. Na 73. Mais on na 73 on to ke évangéliste on zo beta pe ka musique. Non, na 73 kuna nguna mani musique te on a habitué sur ta histoire pena bo mwana. Ah, d'accord. Mon père est vivant, mon père a fait en 74. D'accord. Donc, la dobi pour autant que c'est à côté à religieux. Ah, d'accord. Il y a un père qui est missionnaire. Et ça, tu es dans la mission. Père, on est dans la mission. Lui, tu es catholique. D'accord. On a le père, papa, lui, tu es dans la mission. On a père qui a 12 ans. On a 73 les Tokuli, la grande sœur, ma bébé. Tokuli, la mission balé. Les Tokuli, la mission balé. Grand mémé, la bima, 73. Ton nom, c'est la bima. 73 ti ba kota ba 79 ala 79 atole na bandi makamba mbonda sikoyo kati na ko tika mamba bima. D'accord. Mais na 79 na bima na ko tonga na bima na 82 vous comprenez. Donc apporte bo ya chazo kende ko tsala bima apporte wa ta bima mchwa ta apporte bo ko tsala bima na bisu to zala na kata bima na 82 sur na zongi na yeko contre bima siko ti meminga na vinanga na kende bima na otana msanga mbonda na kende bima na otanga mbonda watu kuna komisi kuna sayo ene makenda nga sayo na kenda kuna ti tina ndande na kende ki na bangola. Mais eloko dine sala ki vraiment que otika ka yo mto koma ki déjà ko beta musique okomi pe na gloire o kende ka Angola. Oui, ko kenda Angola eta ki projet na déjà pour na kana soutien Angola ko ki mama na ngata ki angolaise et puis tout ça ba famille kuna. Tetenge na kende pona mane kena sala ar nanga kuna pona mane kena kini pena ar nanga ekote ki ba jaloux moni déjà komandaka ande to bandaka na mokoto wana kaka mutu to sala kina eli solo aweli fondation mais fondateur na loko fondateur baka mibaleti fondateur ka moko c'est moi qui ai venu avec mon idée pour ta ar nanga ya mo tile to benga pona ar ngale na idée na zio na bi mon vieux yaka Nazana idée moko duka istika to sala donc c'est moi mais mon vieux aye ko wela zomona ekomi net ba jalousie ba nini boyana to ko changer ekomi ligemo na Zimbabwe donc zakana na ligemo après to discité alengani sa Zimbabwe nazo siko bana bandal ba masa nga ba ye ya bandal ba chuke ba rakota ba kuba watuti pour pia biete mutafuta koma na fina ye nazo bana bandal ba ye le to beta banda bandal titi na ba 89 na maifona kenangola. Mais j'étais marié. Ozaki marié, c'est là que indépendant bien tu vas comprendre. Donc tant ozana Kinshasa, ozaki marié déjà. Oui, tant on est marié, na botaki bana mine, na moi c'est na ex Odette, possible ba ikombo na ye, na quelqu'un na ba ikombo na télévision. Na kida moi c'est na Odette, to botaki na bana mine. Mwana mwa kufaka, alors basi amukiri, amoni na mpiaka. Amoni ngazala ringa motera kimanga pa moni ngazala lati
donc moi si atika kiyo atika pas mon pour na elo hoté faut que comme tata la que ta bota ki bana ta comme tabeta na mbonda wana pe na bolo la bana nga na ke pe na beti mbonda pe na ye pe na tupeli konda toto dia mais to comme moi monenga na faut ta kana bakambu ya Gemidor TV ça c'est que bon la histoire donc amoni pena que moi été yo continuer à quelle la vie na ye bon nga pe na mona sa ani na yo otika la kikaka na bana ya te akene na bana akena bana ta bujenit la lero na ba fête ngala boti mwana boti na fête na le mwana ngata na Maroc héritier mwana ba 37 abwa uye wana waza na Maroc Maroc na 37 déjà après singa déjà 3 coco d'accord donc grand papa ngala ça na plus de 9 coco 8 coco d'accord oui mais comment batu ba memaka makambo na ndenga mabe mais depuis le ko na sana ngoti eloko nini pena oyo le kokolo balelo oyezaka katino ke bonzambe oyezaka katino bapenga yo tota ba descendre ba Jésus Christ et so kitara mukiri ke ba kofi bana tota ba timo makila wana yango mtegangaka d'accord bon mon atente ya mbetu kutu ba bete ba ko bete d'accord na histoire bien parce que batu bana posa ba biographie na yo bien tangu yo kotaki na Angola alors wana déjà moi si bozaki souté ouais moi tiranga penza to sila na kina yena kitata parce que les gens disent les ba lui goloba nga moi tiranga monenga na mbongo ti moi tiranga monenga kina na rien pour la dame tena faire la vérité voilà amona que na rien que zomba na ye oyo atana mbongo ko aider d'accord et il y avait une série que quoi baba na biso questionnaire report pe c'est within ayebisa nga pena binanga a pas peut encourager au débrier au moins tout ba kin siko pe mtu boto fato ne to quoi donc tu sais le tu vas enquête donc il peut bien mais elle mon père va parler à limbe pour tout dans pas plutôt randa qui fatait était père sur tirer donc faut d'avance vous êtes à 5 chambres toilette na kati pour ba toilette à poto ngana mona on déjà parlé pour chez buto zalaki moi na mon koto to ibi mais dans la Thompson na wenze père dans la chef ba chauffeur na kete préfet donc tu vas tout route qui na ye faut faire ça rater moi bon ça tu dois tout en matin mais quand on a été moi faut faire ça na ibe na ba grand na déjà ba grand de ba 4 momi donc on a mis 4 plats. C'est comme on a retrouvé pas ces mecs Agnès, ces mecs Marie, ces mecs Isabelle, Gianto. Donc nous sommes dans l'amba le pan aussi quoi. Donc voilà besoin mon côté il faut photo la maman. Côté donc tu la il y a mon gars mon santé, mais tu peux bon ça va. D'accord. Mais kokende bien comment na sikoyo maman oya bana obobotaki na ndenge lelo koma azan vie ou bien azan vie. Sikoyo tango zaki mpiaka na lelo ndengo zali bon c'est une histoire donc la biographie pour rappeler auto moi na vie lobi amuto bien ngote comprendre bon ata mama bana ngai na ko ba salité na ate to mabene awate comme il pas ata mama bana nga faut na pesa i valeur mais na lobi ke nga na ye to sila naki ta opera utaki poto na qui fait des temps la poto libanda na 2011 là tant comme pré faut que qui tra in na qui na 89 na 2011 ta qui peut te coûter na ye vous comprenez te coûter na ye en tout cas to sola ki na bana ba sepre mais na occuper bana na nga depuis na tala na Angola d'accord Angola qui peut bana pour na leki Angola Afrique du Sud Mozambique Portugal na ye aw d'accord parcours to kende ba parcours on a nyoso to meto lingi ba bato bazona na biso ba comprendre bien parce que le kuta eza mingi et ba bato o bazo panzo sango to ebso vérité omoni biso to za na média il faut peut vérifier na pour to bengisa yo alors yango to linga ki yo moko ya penza o talisa biso ba vérité alors kokota na yo yangola to kokena ngo moins vite parce que oyebi média zakata ko beaucoup tona kindeni na mbeleve oui ngana koti yangola na 89 ngana komina ngolo na 89 en tout cas na 89 fois on a komaki il n'y avait pas de boulot donc ça les a été en Angola et c'est qu'il faut vendre na kutaki déjà cousin nga alpha akena questionnaire de poser en paix donc na lunda donc na kutaki na pas patron mutala mbongo kolia kauda maka po biso para biso ba cousin biso da batata leki bana zema benga batata leki na kina oncle manzanza ba patrele ba kenda ba président donc na kutaki de famille na c'était bon mais le quoi na art na nzoto siko matsala nga moko azalaka bozi oyebiye na nova musika bozi siko ayoki nga na ye po to kutana petit mole to katsaka Richard
na soyo pour na katanga na soyo le bozi ayoki ankumo ya kumo lukanga iti momo na vanda ka bowepo na vanda premier na mataka manevrer ato kufa na report après goli kufa sokona mona batu watu ya na luyingi atanga awona mbuta motu na moni kuma gangi da to yambani to na kina grana ngata yoro kola sango grand cha kufa do ya liga ikutuma mbona te mais amona ka des émotions nga leto comme na mwanda tato kitika na mwanda bali baturuka blanga balara kubu akumu to continue utasoyo via tu vertige kataka vile ngako makola blanga fufu pa moni so via divakite na wodi ba pe ba to kabla mbongo ba to peta mbongo vile ngelekeli amana bi mais papa yo ninga bino omoni ke etaka likabonza ba pesa nga de to comme grand pas boya ki mais tiens moi pena moni ke te papa que nous sala mais wana nyoso tuti okoma kana ndenge batu balobaka ezaki bakisite ezaki kaka pamba ndenge wana non mais kisite mais na lobi kisi na musique ezalate avant kisi ezala il faut yo moko po ezalo ko la balle yo ochobete ko la Maradona to Ronaldinho ato simbikisi faut da ngade na ngene ko na nzoto na ngai batu kutu ba mekanga na ba musique ba bitu bakundama ngai eloko na ngako luka mo ba lupemba wewe za lupemba lemto bio fie monene kana kida kida fina ngamo na njili na pubalo na katre so akufa viedi bala sa ngai boto de pa viedi to sala mo ba bloko na biso bana ngi to ina kisi kamo na ke bakisa ba momi kaya ba komba ya bagar na kita ba momi mais lena bedi ndule bedi no ngape funa luka na gere papa mbele nga wana viedi to sala ba travail mo na pete mo ba bloka bike boka eta kana onne ngwana mais déjà na makila nto zaraki alors là na kota ki Angola là na komi l'air bosi azwinga tokena nova musika wana ba shuna mokonzi le na koti paga ina te dati kinwani na kamange ko yebi yango pour le tasi na bongo na ko beta ba biloko na suite mais na zo expliquer parcours nanga kinwani na kamange ko yango na oyo na salaka papa esengi ke bon ba kila ve mutronga makila bino faut au sala mouvement yo za muta mouvement il faut la mouvement na yo na ye na sali mouvement na mette mouvement na zaka na petite na moi utakakin petite Nicolas Mulata yo kan se mene baka Mia Molière Nicolas Mulata et donc voilà donc talaka alors vers 91 ngai kutana Eveline na kutana Eveline ke depa ya muturanga mo kapage tunda ma mo sura mbongo na kota na mona petite mo ya bolita la talini ta Valentino ai fu mona momi mona utimikilinde na timbeli Bois qui sont pour la coloba, moni, et le belé ça rendez moi. Non, c'est problème que bateau parce que le belé donc de côté de outil donc tu rebombater ta monde hérité et ça rendez na taper ton ato lendi ça et mon père na kende na marque do na ko bombater. Vous comprenez? Donc tant que c'est lendi ngona na moni na sepe na ye na bisi Nicole na moni moi so kitoko. Taka ndiko abdanga te mo si ba ko tsela ka motu te mo fo olingaye ngala zo bima yo motikala nga pela tike na moni petite ne mawande o ça va où tu as na kana Suisse na boy oye ona ye na Suisse ndeni ona na bana ngami bale bon bale no temba na ngati to divorce à partir ya kin to na Suisse te simbite to ye to boyani onde utabudo to mbalte no na za célibataire ngana sepe na yo asiki ngabe no pa yipe ya tali siko le restemite taka estema yo siko le na chaîne donc to solo linaye c'est bon mais tout que nous bien batu ba comprendre parce que le côté zamingi na makambo wana o batu balobaka yo tango omoni mereve a ebisio ke azaki na mbalite non Eveline mbale bakabone déjà parti ya ba uti poto ba ina kisasa bakabwani bazaki de bakabwani basilani Eveline na célibataire azaki na mbalite wana na tango wana na Angola oui azaki na mobali azaki na mbalite na kepeche pa na bango na kutele pela père na bango na kutele na mère na bango Eveline na mbalite. Mais parce que batu baloba tokende pena to loba boso parce que na Jemidor TV to linga to loba vérité parce que batu bawe ke yazaki na mobile mais yo bomaki mobile na ye non nga mobile na biete o tira pe ko mona na bona epete que son âme repose en paix na mona été donc ngai le na linge Eveline to lingani ne Eveline 2 semaines guerre angolais bandi
hein guerre Angola les bandits c'est comme mokolo wana eveli na leur guerre bandits eveli était chez moi alors guerre wana fait bandits za ndenge nini la fait to beta les villages na mabord d'accord c'est que to keito kende na DH na zo blomo batine na petit na Londres c'est que la fait na dende na mona ki fi na ngamo ufi ngokomune kiminga kufa les la moni ngende la telo nga bato boma bato déjà aéroport yo la tibotelemia omoni bato telo tene bashungura na mega bato telo bato la karabu déjà les taro yana ntena passant pour tout le monde bato ka babarage to tu kato bimi pas to zongiti mabord ba ndule conseil na mokolo na butu to ke to beti conseil tout le monde ka kota bacha ba le coup da bacha ba moto to pela dégâts na tongo na siko da tu felin to yete pa na moyo tu ko to ke pa na bango exact avant de or que mobali na ye autaki kisasa ayaki na Angola po akutana mwasi na ye amona bana na ye po balinga le pe na Angola bale pa pe na batu na Angola wana ngale bi na ngapeyiti zo pen biso le na ndako to fa na biso to mona kaka après 2 jours porte leli ana fona bo leki na mwasi ntusi alors bien rappelé le côté avec abengeo ye feline maman to bengayo ngana mwika bakena ye bakena petit na chocho petit mo chocho atana ngolwanda lele chocho zo na ovie mina kopete mere ve wali babu mbali lai babare mbali feline mbali o mbali ngwa ndaki awa pa ya hotela bana na ye siko na konteta na ko ya les villages akina Mercedes so babare ye babare ye ça va to koma kuna tako mina mwe pe na zuri nini oh tata bana na ngala ndaki ngaya ngape na yebite ba yebisinga ko babomiye ayaki awa akoma kitira lupango ba utena mere ko pere yebite yo mamundu sila kende we pa netero ko bana bazaki ayaki mwana bana mwa bilamba apete mwa bilamba ko kenda ke akuta tukona bakangiye na Mercedes na ye na babandi ndenge mukolo yo kende baza ko mbatona ngola tuka tse kiteti bakenda na itile lo amona nati na voilà kumu vous comprenez donc amona nati donc akende oye ban levaka ko enlever akende amona na te mona pe balela ye kaka akende mona na te akende ah d'accord parce que batu biso tozo ya ka ko ba vérité non ngane biete mon Dieu là devant je suis homme de Dieu ba pakola mafuta na ko na ko ta mona na ngai yete na yebi pe yete vous comprenez les gens parlent pour donc la succès avec makasi batu baloba na bango mais au moins qui n'ata boye na lobango clair na mise en scène bene bene ngoti question na report apé le lo mwana tika yo na policier ya comme Suisse la botibana moko yo na patron sa modimo donc c'est ça vous comprenez donc na yeba été na mona petiti ba kena matanga wana kunga pela kena na ngoti ba na matanga so na ya so na ochaenda ba famille ba kena kuna et pas ba sisa makamana bango tukuna nevedo et Veline dit moi timo bazo bo Veline ba sukola été et Veline n'était pas on a besoin de sukola pa ngana tagité mais n'était pas trop déjà sur kabonaki pour mbali tu kabona moi tu sukola pa ni pour tu aussi là tu te kata tu kabona ici là on est divorcé bon ngama makaba ko sukola le ro ko ngapela na star notre la vie na okipe mambona ti le rendere le kine no bakundi e be mona na kite baboka ki yeso ki baluki partout e be mona ni ti on va le ga auto mtu mwa pembe na ti que tricotation na couper so de ba expliquer wana tout ya ngwana o le yo ya ko boma ye ngasi makina mutita maboko na ngati d'accord non tozolo babwe parce que zo sala pasi ko mona bato bazo mema kaka makamba lokuta ko bebisa ba via bato ya ko loba songe ba yango to bengisa ki lelo olo ba pena biographie no yomoko otalisa biso banzela na nyoso parce que o l'équipe ba mboke bele mais to journal lelo o mukola lelo eza première partie to ko kangama plus kaka na Angola nanu ko mona vie oyo menaki na Angola siko tangu esalike mobali wana akufi après bino bo continuer ka ko vivre na mere on est avec Veline de apôtre na procédure na la prédote d'accord on a fait la prédote na le rapport ba guerre qui me lokola biso des Angola on a des généraux on a des capitaines batina ki belema bati mutibani batalaki na makambo na ngai donc ba yaki to lubiki ntonzi ba ko pe batako dutenga na Angolete famille na ye mais oncle na ngai ko se présenter banzanza ba cousin na ngai ba niveau père ba ye ba biki ya za Congolete aza congolais à 50% mais aza pena angolano parce que biso za awa zo après ba se présenter ki pe una za patikuna ya monique ba noko le bandima ki libala en tout cas na salaki quand les mêmes choses on rappelle grand pas ko fa ina mikili on pas ko fa ki bon tout ça la fin biso
les gens parlent abomaki ataye bongala na takana kulate yo mo yebi nangola moto pela ki ya dega yo yebi nangola donc ezaki somo kele donc moni kiti na sala danse yamaki yamanga kutu bato benga ngapo na déclarango bangolais kuna nangola baleli danse wana faut tout déclarango ndenge bato ya Congo bazo ngo quoi nous allons prendre ba vie kinalo bato mususu ndenge so to sapena Adam tazula na mambo mbo tuzotala bo moninga na koma na kamususu kozonga sogre de kay marge mbongo me talaka moto ya Nzambe moto bongwani okay sogre zonga sula makambo wana talaka ka wamona mopako na mato te manakata mamasia azonga sura biloko na sinifa bon c'est pas bon alors biso tozaka na parti wana na pona mereve o ndenge tuna question tout ça ngo okena procédure wana bokangi lupango tong bokanga lupango après wana oyeba ke non ozasuna lika moko te makambo esili bo continuer kinzela na ouais ko ka lupango babe nga bongo na balaye ko pesa mbongo libala banini ameto talaki mama na kufi na kundie tata na kufi tata utakufi ngana na poto mama na ye sila terre na kundaki ba noko le bayebi famille on bitu bayebi nga libala ngani fere za libala privé te donc mututu ayebi nga na kata famille na bango po yebi kina balaye po siko ta pena na balaye apesa mbongo d'accord le tela ka ndé religieux donc ça veut dire pour bato mon alliance le tela religieux pour pena ki bagé contre mo s'appliquer d'accord donc biango ko certifier na batu ke yo vraiment mobile na kufa ozana rapport non yebi na yo loko tikala pe ko mais yo ko to petit na ngande ko daro yebi yo yebi na yo balandi ne bazo na mona botami na famille ya délicatité soki batu balandi penda chemin na nga banda bakin na mtu rakona na mambo wana ti d'accord anaki muibite na mtu ko bunda te na ikura cha lukambo na ina ar na toto nganga na le na ar nanga na kundi mama na ar nanga bukuri na pena kundi na ar nanga do na ar na toto bon Nzambe saraki déjà yango yeko bimasi ko lususu mais après et salaki ndenge nini bolongo ngola bokene mboka mususu ouais mais tout le monde a photo de briller nga ba tsoki nga na local nga ba do sala promotion local bien ngote na ba pintu nga yi to kote cérémonie ba pintu nga mta a pichana makamaliza mandol vient ndongala maivangilo andongala na mabor vio wanagira mbongo bele ye mutaba orikata vina bitwa kache ngana ko ibati donde ngana ko ngana television na zolo ba bo vyanga yo kaka jomto mona kaka ba ebenganga na ke ba mona vimo mukuse bali bandi plato bambila soda ba minduki abina ngoko tatu koti leto ko to na porta bango mutu akota tik to kota kanga lai wana portugais le ga to ko to vandi boye na mona vyo ba do banga to ko so na lingala on a yebi petit papa les capé marza les cabi abonu tanga ba grana nga na mona bna mvua ma do tanga nga bna on liaka combien par jour na fruit nga bi $20 bna na peut $50 par jour liaka o sita kaze masanga ba puis no kali ba tiana na mina mina bitika abina nga apesi nga congélateur ka mutabonga na mkolona ba pesi nga congélateur makambutu tout na zuifi na ngana ba tsala ko teka masanga na nokal na mabor wana bani tie sengi ki bon fona bima pour biso faisons un poto pour Veline de visite ça faisons un poto pour venir c'est 10 ans en Afrique d'accord on prend de visite ayant mon ego tout le candidat j'avais tout en Afrique ici mais ko voyager na bino zaika kana force ya bino moko ou bien na bande coupé na côté na ou bien na côté na yo o basunga ki bino po bo et permettre bino bo voyager na kolongwa Angola Afrique du Sud et na force ya bande côté et la force na biso moko na ba petite sœur na ngai ba cousine na nga bazana na Londres Chantal Trocadero na mère de Trocadero ko batina nga pra valise na teka na $700 bon bamba edanga emercanto na mbale valza kimbota trop wadi ba edanga à part wana soki ko aider c'était na Mozambique no Mozambique to ouais donc pour Angola obima la main na force en local na ba petit sala o yo moko banda ko sala yango ba engagé na local to local eza lokola ba engagé nga pena ko na maratona maratona Angola
marathon na dona la propagande ya basanga propagande ça va tout le monde va bra Congo ça ça yo pour la groupe nanga d'accord ya on dit denga le kwa nga mi mamona ba pete nga na merde trocadero de laver de là à Londres sikoyo ali aba batina nga pe mo valise ba senga mo 700 na mbongo nanga na mamona ya ngona kende na Jobour. D'accord. Bon, tozo kena biso pe na koshite bika ka medeza ka temps après bokomi na Jobour siko wana bokoma ki yoka kana mereve ou bien ozwa ki pe responsabilité oza ke tant que parent ya libota na epena bana oya zaki na bango peut faire voilà. Non, ngana tokene ka bibishi tokene ngana ngai efeli na bibishi na dela kuta ndenge na sima tokene ngai efeli na bibishi otone na biso msatu ngana ke liboso pour Adam tasep so ba faire ngana ke liboso et vient après une semaine à l'Andinga kuna en Afrique du Sud. En Afrique du Sud peut to komi kuna na zongo le guide abima de place on a kozonga zongo abima de place parce que Angola totali parcours no non na bima te donc mi pesa ki plus na musique voilà mais tant yo komi siko en Afrique du Sud na kozonga pena ke dans la moni pasi na le modi ngana za moponami na komona pasi te fona lokelo nga nzambe na lokelo wapi na bima mamona ke na bima na ke kutana mokaimbala ana komotsambela siko na bima na zo tso mutana bima na komotiko président d'église na komo soutenir église na yeko zo musala na aéroport. D'accord. Donc qui est aéroport et dans avion Angola ba ya ko sa coopération mais avant ça la coopération il faut ta mutamatadi ou bien mutabandundu ou bien mutamatadi vous comprenez ba on ka basimba ka ba masonga mais ngana za côté peut-être makila Angola comment avion na biso na badinga na nga fona ko marquer matra ngadi de bondi ta ko faaki mbinga jaka ta no il faut na petit ka songo photo ko na terrain ne ba vie américain be Steve azan Hollande fi Amerika kufa na yoki esenga ki photo di pola ngapo le lo tsuko ngana ipomba tala ka ba korba nini zo comprendre yo bika yo yebi masolo muko tabandoki ko tela ko tobe changote to ke male mais to ke wana to songa après o ça parcours ngesenga siko ba na koma na aéroport ba to mona ba plan to ba plan petit mugo a to ko pedo di malu mara uta kufa pechango ayalinga chalo yenga yeba kite pecha beta di kofi bwana baluka pecha kuta na piuchi abaluka bakeba bengana baya yebinga kanga mwana ngototi mwana ngiri na kata lini ngabo oza mbala le kata act mamugo petina mota kona kude mapaka basi motsingi bana Jobour yabike na kansa bangote me boye baki na longwa na makambo wana na koma na bonzambe ona peta de parcours ya bandeko oyo balingi ko loba mama be poto talisa mokilike o ba loba kawana eza yangoti bosembo yango lobama de bible bosembo elobama po bosembo yango ndeko sikola yo zomona yango atoko loba peta de campena ya ko chape na vie yango nzela ndenge zali le bu petona yeto solo ya ba mama monika no botika eka katsala abo na bobo bu place na yiko ko sala musale ngwe kutuba babenga vie americaine ko ta yikuna kingana me vie americaine to bomana kwa mais bible le cas au bazana Jobour ndenge le cas moniki le vie noko dalaka vie mokale ngota tro mutunori pangi na yo mpoka dalaka ayibi makobeleka donc na mboka na pato la kitapina ke non tuzamba tomaka mon na lero asiko yo ko défendre yango to moneke na komikoleza mwati na komikoleza mwana ngana tindika shario na aéroport ke ba driver na tuba place shario mutu tuba bigi kumu atendo kumu wapi amwe bila kumu na shario ngabi dama maoleta watu ya mababana d'accord donc ya watu ko place siko o na Afrique du Sud mais na beta ki pendule na Afrique du Sud o beta ki pozo na margena samela ki na beta ki po mais tokende na nboye kombo wana oyo batu bana ko bengwe utaki a partir ya Congo au côté na Angola tu es en Afrique du Sud kombo ni mukonzi abandoki non na Angola na Congo ngai mukonzi abandoki te ngana bandela kombo ya PDG a papi PDG pour les na mouvement na ngana ofuta bato mboma ko betuna combien 2000 voilà do beto mona 2000 hapo mona mutaka peka ka tartine ya kuanga ba tartine ya mumbanda na to mtu na dame ko video bien pale siko PDG on comprend siko na ki PDG na ba mama ya balabala na biso le ba moni courage na ba bi yo zankumu
c'est na biso mo yambo akufa na mokoto numéro 3 yambo di pata ita ipia ya wana ya kumu yota kumu na biso yo fota kumba kumu c'est na ya yambinga wati kuna kubetela baba na biso siko ba metro bien kumu ba pete na yi kumu na ziko makumu na kinde le na ngola wana siko wera tsona bibi le roi de la forêt mamonga ba moni no yo le roi de forêt te siko do le roi du diable rei du diable. Pourquoi bango ba pona ikombo? Ah bon, nagi mystique. Mais oza kondima kelelo oza mystique ndo kozaki pe na bakisi. Eloko ya o moni de par exemple pour tout ça na mukili ba benite ba kofi wana. Ba zo ko moni to kofi na gwa. Mais o moni muto bota makana baka mutsusu. Poto ba milliardaire. So ba milliardaire ba ina mobito ta sokona mbote. Modi ba ba milliardaire. Déjà ba tuza bota makana eloko. Donc sensation na ngeta ipona ko bina fort. Yo yebi ngara ko sauter 1 mètre na tourner na likolo o yebi yango kida pas na tourner na dinkani donc o moni ba toza mona ki travail wana ba tama yo za léopard mutu apela nga léopard mutu zo dragon mutu boye mukonza bandoki yango place ngana zo la problème na kombo ya mukonza bandoki wana pena vérité yango tozo tuno o expliquer bandeko oui donc mukonza bandoki kombo nezo tambola mabe o ba petit na ngai ka kande na bengisa ba ona kin ba ba ki vieux mukonza bandoki ba petit ba badi ba petit bianco ba petit mukonza bandoki mais masolo pezalaki magie arabe zalaki tokene ba mwalimu alfan tokene ba dodo ninja pour la musique il faut protection zala pour donner mukila ya tse donc la prière ngana tagi na prière ya lero ya ba musulman tagi nga le na robeda yakayu mais ça mo ba musulman yo yebi na robeda 11 fois vous comprenez donc tout ça que la cérémonie ya ba musulman ya ko ba mutu te musulman bo makataba otazoyoka ata marabu bo makataba tout ça cérémonie taba cérémonie bolambi soso bo buka mukua te bole soso na miku wana boka ngo bo chona tete likolo donc ça likolo wana nde zalaki la komba te po mutate et ça qui pena protection divine ya islam ngana trafic na musulman lero wana d'accord donc ya ngwana moni ozwa ki pe connotation wana nyoso wana bilo mtu be beta na ba terrain et dans peu le skiti comme les président ma le concert mbule zo beta ibo chapa cantine chamunga bina cantine tete bala tombo na kombo bogo na coach mbula pe kali katina bolo za skiti donc ezai dango makamba boza ko marika sengo de la cimetière de boko mona diable we so mona diable na li pena de yango lake le boko mona chondo militaire marika sengo de la cimetière donc wana ezalaki ba terme pona ko benda ka ah mais oui mais ba plan peut être nango mais ba terme peut être nango mais ba solo bena protection bena zaki bena donc na hizo na matina podium 800 kg 800 kg yakayum ko wa ba yaki prière etana yakayum etana Yusufa yana ya mutakabiri yana jabi na mbebe tima etana 11 na ko so 100 diebo je crois sikonga basala nga prière ya yakayum o ngana ko za ko porter nango sikonga ngasa nga Yusuf siko moni Joseph yo basi bakate maboko Joseph ataki prisonnier o ataki bogaro wana sola Joseph siko mndele batiza ko Yusuf siko moni bapeta ngo siko o mani ba musicien ba rap de ba bogar tu vas porter esprit wana Yusuf tu vas momone dene bogar et ça esprit ba ça ba chaka mwana d'accord bon tozo chité na biso parce que lokola témoignage eza vraiment parcours neza na ba makambo ebele na kati toko kende pena ko suka kaka lelo na Afrique du Sud après ndenge ezali que prochaine fois to continuer vraiment ndenge oyebisa kibiso to ya peto mona parce que lelo ozo porter vraiment sous kombo moko makasi étant que évangéliste matumona kati na bima yango to Gemidor alinga ki pe ko ya susu ko zoyo vraiment kati na etonga komona pe ba responsable no to meka pe ko tuna bango mituma par rapport ya vie chrétienne yo ndenge zo kende lelo kati na bonzambe mais oui vie chrétienne nga combattre wana moi je peux pas cacher ça pour ceux qui me tiennent en tête bazo bundi sauter donc ceux qui me tiennent en tête ah ouais moi ça des fois mon monde ba wale ça na bulsa bango ba ki ça ba tout musala nzambe tout pour Jésus mo ko combattre vous comprenez to sambela mais bitumbe zali pour le biso de biso ko tabu ba doute vous comprenez biso mona bakata ya ndumba agenda ko to ka batre nani atane preuve Alex nga photo ki ndumba ranga
wana tokoya après la coach na bête vraiment au batu parce que tout le monde qui média les cas qui baloba qui makambo belé au Jaco Kendaka on ça va n'importe quoi après pas je peux dire après bref na épisode de la famille à 350 personnes ou 400 na kotika bango botina tika na mwana balinga moko donc jamais na kotika bato abikela mwana fu ba mona kanga ba mona ka tata na bango po ba grand nga tu ba kufa na tika la ngamoko alors famille na besoin mona nga mona ka photocopie wana bano bato buta bakoko bato ba bakoko na biso ata yo moko pena ya mo nga kende na famille na nga obenga na kende ezana mutu afika nga ya alela hotel ba pauvre na sekaye ponga na delix na poto na ka delix na sasa ndikamuni mais mutona ekobandenge ni ka finga mais quand bato yo batata sa maturité bato bataba ya ka bato les 15 mais yo moko po provoquer ka batute ngai poto ngai te yo mo poto ngo sandi binga biso ezaka mituna o batu batuna nga za via parler nga tu la batute batu nde balanda afina o moto mutonga le bake atuni batasirik o batasho de fond batu albi boy ba peti ba vinanga ba peti ba detra tu na poto vinanga batu wana bayoka vinanga na botami na ngiringiri na tenge na Saint-Pédis na tenge na école Matonge na ta mwana mokoto numéro 14 mwana tata kapita na mama kapita na tala ba grand ngai na beta bambonda na nga na tala vinanga na sala likawa betera bwa mututi na ngiringiri nga apart bagar elo msuti pona ko bundande ya ki soki bitumeta baba so nga na yeba tufa kima baby kito na yeba tufa soka j'étais né comme ça o alimbonda na yebi yangote o na kisasa na yebi yangote na sala mbonda na nga na ngiringiri na yeko mutana nga na mbonda na boti bana nga na mbonda ba kube kechu banani bere basima na biso buta bataboda na baditutala nga na bibeti na bofeni ngenge na mona gekiko donc ba miyalo ba 12 enfants bitozala donc tozala ba niveau di kolo. D'accord. Vous comprenez? Donc mutako le pesa ngai ko pesa na ebité donc o batiaka bakanisa ka bato o sokini non. Merci beaucoup en tout cas na sincérité na mukola lelo to chité na biso to comme na sona suka mais émission est silité parce que ndenge to prometa ki batu première partie émission yango o ezali parce que ça sona makamwe belé o vraiment eza o bimisa pe na témoignage na yo o sala pena témoignage o relatant encore plus et sunga bandeko belé parce que au moni lelo ba binzambi vraiment et panzani mingi et komi na makamwe belé na kati lokuta et komi belé batu wana bazo détruire ba vie ya batu ngaza mona bolia ngai ngaza mona bolia olandinga mona bolia père spirituel ngi tali apôtre bolia Emmanuel bato finga ele loti tata ba finga ki mwana ba finga kaka d'accord zo mpra biso to kondima yango ngai na bonzambe na ola. D'accord, to comme na suka vraiment pour ce média exactement siko 2-3 personnes ko loba o s'adresser na bango non ngai pena na peta ka toma na nga apôtre bolia na lela fort nga ko daga toma na nga na mama Stella na lela ba fort pour Eva boni na lela fort tala asalanga lobo na vie na nga bonzambe na ye yango de tomolinga pona ya lobi na nga Eva Mosakoli yende motokoli okolendi sa mokolenga na likolo mete tantu ina kuna na Jerusalem na Siona ngala matana ngomba na lendi sa mokileganga mokile ninga na wana tomatini malobake boye bisa yenga na tana biro asitsa kolendi sa tinga na ko ya donc na tana 119 ya mulai ezarate na mata na lendi sa toma mata mona mutala mbala moko promotion évangéliste dikolo ngana to ki évangéliste dikolo ya messe santu sala mate na musala do ba tesenga do tsenga na travail yanga pena toma umela olandi alors à part ça maman nanga Eveline wana penda donc yemo mukano baki soki ciment collé ciment tête soki de moni nazali donc à part ça donc bande ko belé merci na yo donc c'est mission penda alors na tabino ko luka ba vie nanga ba oye tabino nga vie samunga oya petanga livre na kota première thème na totanga anglais vie samunga ingo Samuel azali masanga di pasanga die mokobo mole azali vie nanga Lili Meya na Genève na mwasine bazali nazali su na ba petit nanga onga na lexi musala petit motis na ba petit onga na lexi musala petit à l'école de danse
na Hollande ba petit Jimmy Mbondo ba petit apia nga respect pendant le ba petit apia nga respect peut-être petit apia ba te respecter ato sali mais ye lokola atala ba puissance mo bolem susu olinga na iti mais nga ba petit nga ba za respect nga ne de petit motis wana petit na pena ba ke soki to ko mo lia kwanga eza pona yo petit bianco ba ba avie to ko to mo lia kwanga eza na ba petit Jimmy mwana na nga Tito Luzitu la japonaise na Belgique na mballe Cocotex imema bosi kofi mwana one mwana kanga na korba mingi tepo na petit mbote na famille nanga na bana nanga libota nanga yana nga bébé John donc na petit bino tumbote yope matsanga pesa kanyora de 6 signora il faut cha mutanga mona ki na banda bo badani pe tozala bango na kata short form ba titi le vadwa ba Chesco Bazali ba Yves Bazali do ba Trump na Bazali ebele ba Feliciano do ba Philo Antonio Bazali ya rappelle question ya bazombo faut tuna ngo pono ke maka bazombo batolo bonga na nyora non mais yo lobi déjà une mission ko za angolais donc oui donc le certifié ngoba ke ba mona yo finga na bango ba mona certifié le ko nzoko za angolais il faut tshelo ko limbisa na biko moi temps na finga bangolais te na vya batombo te omoni biso ta ba dikando to ko tabe dikando mwana kin to moni ndenge ba lelo ba nyamurenge to ba mo to moni ndenge ba zombo ba ya de ba nyamurenge ba ya ba masana o ba finga ba congolais ba bute mina Congo lelo bokome awa bino bokome niye ba congolais menga nge paranga ngana nda kuna ngai na benga ba kipango so ngabi za kipango bima to pojo koma yo pe yo uti tatana uti kuna o yo ko ko fingo to ba lingala bito mona ngora bengi to ba chungura mais mutu ne faut ça bien été ngana finga na boya ngadelo Congolais to finga angolais na ulingati ango to finga Congo na ulingati ya mona nga ndazala ba midi wana ti ba dire comprendre ba midi wana bi mela bi vana antuna bana pe mumu na nzambe ya moni balobi o yete ngato linga sona yebta kare dalo ko la batu o ba zawo yela ngaba wakambule za ke ba combattant na yebta ba ngana ko ya combattant ti de l'autre ça tala discours le grobi ba to mayele te bazali président de la résolution to bengana bato muna ngofo alors bato alingi kongote baba lingi kaka dissoudre allez obembele ni ngata kin grand bagarre mais muto mayele po avant ni ba prophète le ko ba prof mbata bata mayele a résolution na ba oyo ba kima bata mobutu wana oyo bakana ko mena tata wana nani papa Ngwanda bali wa mutu fuba yakasi ali buya ko ba poto na bino buya tiko to fanda poto bongisa Congo c'est ça qu'on appelle résolution to yeto bongisa to fanda yoro bingana dingibo ali va bodo ale bo sangisa neto bara mo munguna kimata kimate l'union fait la force. Bon, merci bandeko to komina biso vraiment na suka to akina évangéliste matumona o nyoso botuna kibiso to tunie ba question bozu pena ba réponse na bino o bazaki na doute o babaki kaza muluba azaboye azane muluba te aza vraiment congolais angolais yemoko atalisi bino yango na yango avant ndenge to bandaki na losambo etant qu'évangéliste matumona to kosenga pe to sukisa na losambo enfin que bambote na bino place nyoso bozwami botika la malamu soki okoko sano losambo afin que santu ya se kona se ko santu ya se kona se ko santu ya we ndambe tata oya